Pesa ma solo. Ah. Merci beaucoup. Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos. Entrer dans l'église de Dieu pour détruire même les élus de Dieu. On doit défendre la Bible jusqu'à la fin, monsieur. Qu'on doit quitter la table. Ce sont les oiseaux de même plumage. Oh. Bazandenge moko. Baza serviteur ya demo. Bazandenge moko na quitter la table. Elle est venue mon akuna. Donc on a biselo komoko. Na révélé ba chrétien. O bali ko landanga. Na pesa bino po bino kama makambo politique na makambo nzambe na fungola bana na nzambe makambo ba yebebele tezilo. Oh. Yo kan omwe nzambe. Aza kwa lisoko koba. Oh. Hein? Yo kana bisa yote. Amoni koba na sima ana lisoko neza. Oh. Siko soko ye mibengi batiki yango bo. Yo ye. Ozomona tango yo tiaka musabi be sini o mato kita nzambe. Ata iboko makola ngai susu akushia na 19 vol. Bato maboma. Ya mabomo ya lutu ya solo abenga bene ya Jesu. Oh. OK? Mais Mbote, Bozami Belé à travers la République démocratique du Congo, Bozami à travers les mondes aussi. Hein? Et ils ont pour un objet, c'est qu'on retrouve encore une fois l'homme de Dieu, le prophète John Ngefa. Un prophète, il y a Congo, mais il y a une nation congolaise. Je veux dire, surtout une nation qu'on veut dire, on soit congolais, comme belge, français, c'est-à-dire prophète. Na elongo tozo lobelomoi deux sujets, ils ont sujets principaux. Tozo lobelomoi Italie d'abord. Un certain prophète, Nakomba prophète Ekila, a sali une cérémonie dans cette église. Abimisi Kitalata, le rôle Kitalata dans Kolo, a pakoli banzi maïna mise pour que c'est en quelque sorte déjà formé le col à moi. On ne sait pas comment identifier en magie noire ou bien que non. Ndenge bibélé le que non natanga suka boromo na bilembo. Mais sinon la deuxième point to la paix hein moi actualité mon à moi si oyo Nakomba Denise deux socho to le baki to sel au moins 5 numéros pour faire comprendre que non à quelque beta libaku na isika ya mabe ou ya kofinga ba mama este ko chola bango parce que bazali ba femme violée ami bosani ke mo pazali moi si mais avant tout pour que to chute pe na même dossier to za moi actualité muke empoisonnement ya Michel Bakenda to retoucher mon muke concert oyo ya Moïse plutôt ya Fali pour pas dégager Moïse Mbi to relever la paix dossier à éveil patriotique vers la famille. Sinon, on appelle si prophète Ngefa Mbote. Au moins, tu as ma belle à mon bout à Tekambote. Au moins, ata mabe ya mobutu ateka mbokate. Losako prophète. Basukola kan koy minote ya konena ya kolia yo. Losako prophète Ngefa. Na sala mabe na botama congolais. Losako prophète Ngefa. Chakolilo mokonzi. Losako prophète Ngefa. Mbombila ko tema sanduku. Losako prophète Ngefa. Na yeba ki yo loko na yibiote. Losako prophète Ngefa. Tango batonga ki maki mokeba ingana zala ki wa. Losako prophète Ngefa. Chakolilo mokonzi. Yo ebinga bien si mototo. Obime ba technique ya poloso oyo euti wapi? Yo ebinga ngo bien euti. Ba technique ya chokolilo euti wapi? Nzambe mokonzi. To bana na prière. Ah ouais. Tata na lola yo révélé journaliste Mayele pour tout na mituna pe baimboka pe babika. Pese Mayele ko pese Salomon sagesse intelligence. Antiki bana so poto maboko na yo Congo démocratique ba conduire poloso na isolo. Asala nzambe ya poloso ya mabe no ya malamu ozana bango. Bana na biso osukisa na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Karanengelo na kombo ya Yesu Christ. Amen. Mais sinon prophète Ngefa, est-ce que ils ont vraiment utile que bazo kitalata là-bas mais na kati église pour te dire kitata les pas banganga ba mwambi kudi ba marabout mais bazo kitalata là-bas quand on na kati église et ba otala kitata ba otala ba signe moko boye ezani bon ndeko Julio Bible za mikanda mibale tozana mikanda
évangélique, toza na mikanda prophétique. Nyonso esangisi ezali Bible. Toza na Ancien Testament, toza na Nouveau Testament. Ensemble yango esangisi Bible. Mais toyeba ete Bible ezali mokanda mosantu et puis Bible ezali constitution ya bakrétien nyonso ekomami. Oyo otuninga motuna ya lelo okamwa te. Biblia azobesu na Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez la différence, ce qui sert Dieu et ce qui ne sert pas. Un apesi eyan. Yami bale. Bible ezobisa biso na Matthieu 7 verset 16. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits et par leurs œuvres. Bible ezobisa biso Jesus na Matthieu 24 verset 24 à 25. Totang. Qu'on appelle ça Eyan. Matthieu 24 verset 25. Que dit la Bible, Monsieur Gilio? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Mokilio tozaina ba continue balé. Jésus mo conduit, Satan mo conduit. Tozana deux armées. Armée en Zambé, na armée ya Satan. Tozana deux directives. Directive en fer, na directive même sur la vie internelle. Moto apona yango. Matthieu 24 verset 23. Verset 5. 4 à 5. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduit. Tant que vous avez l'avertissement, alors dit bon mikebe la makasi moto apengu sabinote akopengu sabanga nini na ba acte oyo bakitalatala komisa bato banzombo kotongola bato eza ba système moko diabolique batongola na ba église kotongola fumangania mwasi ya bato yozo tongola ye donc déjà ezali misala mabe au bible zolo na mboko mutamala mazata aza malango bazali misato mibale bazali quand plusieurs viendra à mon nom ozola nanga Gilles disons c'est moi qui suis Christ. Il séduira beaucoup de gens. Il séduira beaucoup de gens. J'ai le sorti de mon canal, il y a une référence biblique. Il y a un prophète. Akamata talatala. Talatala, ils n'avaient pas bangang. Talatala, ils n'avaient pas marabout. Talatala, ils n'avaient pas sorcier. Ils n'avaient pas féticheur. Ati yango l'église. Azima ya bois que le longi parce que omi mona biloko wana. Est-ce que esprit mona nak? Mais c'est Gilles. Dans Jean 3 verset 17, Dieu est esprit, il opère avec esprit. Satan il est esprit, il opère avec esprit. Les choses spirituelles ça se voit par l'œil nu, monsieur. Ce sont les marabouts, les charlatans qui entraient dans l'église de Dieu pour détruire même les élites de Dieu. On doit défendre la Bible jusqu'à la fin, monsieur. Qu'on doit quitter la table. Ce sont les oiseaux de même plumage. Oh. Bazandenge moko, baza serviteur ya demo. Bazandenge moko na kitalatala eloko nyoso mona kuna. Yokona biselo ko moko. Na révéler ba chrétien. O bani ko landanga. Na pesa bino po bino kama makambo politique na makambo nzambe na fungola bana na nzambe makambo ba ebebele tezilo. Oyebi soki moto akufi soki asali 3 jours na morgue soki bato bakufi ati bango na morgue ata 500 chaque esprit emataka na tolo ya moto kaka na kati ya morgue et puis esprit ya moto ezalaka ndenge oza mobimba boye mais ekose réduire moke akopana ata batino 500 chaque esprit ekozala moto eka na tolo na yo après 3 jours soki balongoli yo te baki kokunda yo te Apollo akoya na 0 heure aye kozwa esprit na yo ake kotiango na lieu de repos pour na kozela enlèvement église na jugement. OK, batebe ba yebi yango te. Apollo ya Apollo. Non, ange yango abenga Apollo, ange de mort avant de pas pour kozwa esprit. OK. Alors, soki na 4 na yo, soki okufi lelo. Lobi famille no ba kozwa yo, ba kokunda na matanga. Tango bakundi yo ba kokunda yo. Tango chauffeur, 3e jour ko quitter. Tango chauffeur azo mema baboya ka ba rétroviseur. Ba rétroviseur ba chauffeur ba o ba mema ba kuna ce sont aussi les sorciers. Ba tu ba pratiquant. Alors, soki de 2 jours koki ba kokunda yo. Siko soka zo mema boy, esprit na yo
ekomata bakeko sukola yo ye azaka likolo na yo balati yo bilamba jilo ye azaka likolo na yo bajo batyo na cercueil ya mati likolo na cercueil azotala nazoyebisa yo mabomba miseka ezali c'est que les gens bapasteur ne savent pas apprendre oyebi ntango na beto masasi ko na este car nakufi elongi na yo ekangami deja na cerveau ekoki kofunde pa nzambe tala moto abomaki ngai ye oyo olongola mwana zemi ntango directement l'image jaune ekangi ekofunda yo ntango bakei bakomi na cercueil moko nazoyebisa yo ntango bakei bakomi na cimetière bakitisi cercueil na yo esprit na yo ezaka likolo ya cercueil ntango bato bazoya babandi koboka bafleur wana deuxième jour ou bien troisième jour avant mike esprit koboka bafleur alinga salite tazokima ntango basilisi kokunda yo bakei esprit na yo evandi likolo c'est là où le magicien ba kozwa esprit ya bato c'est ça le magicien bayaka bayi kozwa esprit ya bato ozomona bakute evandi boy troisième jour soki ekoki na 0 apollo ye akamati yo akoti le repos moyen bazwa yo lisusu eza te na yesu liwa yonso mais soki okufi ntango ne ekoki te bakoko bomwamba mosusu olingo osala 80 ans okufi na 35 ans esprit na yo ekoyengayenga esprit na yo ekoyengayenga o namonaki frère songo oui omonaki ye parce que akufi na voie normale ya nzambe te ange ayiko récupérer te namonaki ye na gabon oui c'est vrai na mokolo 80 ans na ye kokoka place nyonso kozala apollo akoya arécupéré yo akotuna lie le repos okato babi epongelo na ka oyo nde omonaka bamagicien basorcier baokitiste bautilisaka baesprit oyo babomaka yango ezaka na contrôle ya nzambe te alors ndenge paster oyo asali kokamata déjà kotia kitalatala déjà azali en contact avec nécromancie. Qu'est-ce que signifie la nécromancie? Ce sont les individus, les gens qui coopèrent directement avec les esprits démons, que les esprits démons les donnent les instructions. Oh, c'est très très dangereux. Qui t'a la wana. Babengi esprit de vaudou. Esprit de vaudou. Ok? Oh, na grande tata, na bengi tata na ngai aye. Tata na yo akoya te. So tata na nzambe akamata ki akufa ki na ba date normale. Au cause esprit na été. C'est pour ça nzambe abomi Moïse. Akundaki Moïse, a dit esprit à Moïse, a bombaki yango pour battre la kati yango te. Monde des esprits. Nous marchons par les esprits. Ozomona basai na nzambe, bakoti na nécromancie. Bakoti na ba idolâtrie. Bakoti na ba science formation. Ba voyage ancestral. Baiko koti sa na église ya nzambe, lokola bato pasi eleki ebele. Hein papa, pasi eleki ebele. Ndezo koma likamwendengo. Un pasteur oya zuita la tal. Hein? Aye. Aboua kilomai. Yo ki otala kuna maman nanga kufa, papa nanga kufa. C'est du mensonge. Bazo ko sabato. Ce sont les mêmes esprits bazo commander. Nde ezo wa mbrouiller bateau. Pour être azanans. Bible Matthieu chapitre 24 verset 24 à 25. Je vais lire la parole de Dieu. Mais avant de continuer, pour le temps que nous sommes en train de basé, Moïse Mbi il a fondé que nous l'on l'a basé tout ça. Moïse Mbi à sa boma ata 80 000 personnes. Tango longoli moi 6e ndeko langa yoka. Docteur Osala Babiloko wana makile zo banga directement zo funde pa nzambe soki mwana azaki mwasi alinga bota bana boni siko bana ya boti ya na mutu na yo et bon soki na kosenenge makambo na kose makambo tolobi so kose makambo c'est que nous disons ezali na Exode 20 verset 16 ne portez pas les faux témoignages avec ton prochain c'est que dit la Bible parce que ngala mutu ya Biblia ozomona là ce qui a causé la quête à l'ongole Macambo, Moïse a vraiment 85 personnes. Alors, comme 85 personnes, on raté beaucoup de Nazambé. Et là, on a vu dans Matthieu 24, verset 25. Quand il s'élèvera parmi vous les faux prophètes, Bango, et les faux Christ, ils feront des grands prodiges et des miracles. Les Kaabo Bimi Nanzot. Dendo Bimi.
Boya bimosa pouvoir dans nzambe nzambe. Bek papa tala bek bango wana. Nyoka pas bimi. Abimi il fera s'il est possible il séduira même les élus de Dieu. Qu'est dit la Bible? Matthieu 24 verset 25. Voici je vous annonce davantage. Bandeko liloba ya nzambe yango wana. Parce que tout est à la Bible. Ko kamwe yango te jili. Kokamo yango te namoni pasteur moko na kati ya Kenya amati likola kiti atu ba koka so pela bato na ndoto ba lebo pakola na bele na bile pesa fengolité namoni pasteur mususu abimisi ba kaleso ya mama na ba papa nyonso mbona yango modinda abimisi midinda na bango modinda abimisi midinda na bango o ba bota fengolité ali bo simba ngo tena bele na bino mama bino kuta na bele na bango osomona to comme na kati ya mukili nini alors il faut faire beaucoup d'attention ce que dit la Bible ngana kokamo to sorti tala azo pratiquer bah science c'est tel bah pratique alors on a directement il faut que dans Matthieu 7 verset 16 vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tozui deuxième sujet na biso ali affaire ya mwana mwasi afingi ba maman Denise Dosocho qui Desocho qui Josocho aza mwana mwasi yango aza mwasi kitoko atobola biloko mati non kitoka mwasi Gilles mototo ezalaka ndeki bizale na ye akangi ba photo atie ba mamouage ba tatouage ba papouage ba nokouage mais azui courage ya kofinga ba maman est vous allez victime ya ba viol collectif ba viol na ba forme na nyonso est-ce que mwana mwasi wana etant que yo zali mwana ya mongala solo place na ye na kati na libota na biso bana Congo est-ce que ezali ngai naza mongala ya solo te Gilles soko lobi boye comme singa tribalisme d'ailleurs kombo na ngai yoka na bisa ngala longa mongala na kombo na ngai moluba kombo na ngai tatu chip tatu nini dans tatu kabishi ozo ba chapeau na ngai oh Gilles ozo ba chapeau na ngai te Gilles ngai soko lobi non chimutoto yoko dunga na longwa ngefa kala yozo ba chapeau na ngai te mais comment on a chapeau na on a les ngefa ouais na ko chokolilo omona koma tatuka bishi nga koma tatuka bishi kala yonde kundo polololo mama ya kofinga mama este pona ni mama oyo nalandi yango epesinga mawa mingi oh ba mama este ba violaka bango est-ce que ba violaka ba mama este na lolenge na bango to ba viola bango na minduki esalanga ipasi mingi mais nakoloba na mama oyo boye sere oyo parce que nazomona kola alinga domine kwa kisisa mobimba république mobimba bato bana maloba koloba ya makasi koleka ibazali est-ce que ibi signe na tatouage la signature Christ signe ya tatouage pour ça appelle sur 12 esprits au zodiaque okuta ba serpent amour ba biloko na nyonso ezali kati na ngozi je ne crois pas yo Gilles mototo on a monio ozata tatouage mon côté pota wana ngai John Ngefa nazana tatouage mon côté mais uzaka na babage uzaka na babage oh no Ngefa simbikisi babage sali nini mototo oningana la tango lisusu Gilles kaka bino bino ba journaliste bata songi na mona batu ba songi o ka ba natika bag oh atiki bag na la tabag oh ala ti bag na comme te na ide capacité na ide pesa yesu nous sommes des résistants yo so ma chapeau na biso boto kewan atika kozokisa papa est afingi bato nyonso ya est bato mikuse mais pas ya biso na bangala bato mikuse bazali na moluba kuna bachiluba bato mikuse bazali o ba violer ba mama nyonso bana na bango te non ndeko mwasi nakotangela yo mokana na nzambe c'est que dit la parole de Dieu ozali mwana kokasa te ke ntango ozosala boye oleki bato nyonso nous condamnons les tels actes. Que dit la Bible 1 Pierre chapitre 3 verset 9 1 Pierre chapitre 3 verset 9 et le Bible ne rendez point mal pour mal ata mwana a reproche à qui yo ndima reproche na yo et kosala malamu Bible ebisi biso pour injure si injure so moto afingi yo po finga ete okozanga bokonza likolo Gilles mototo et Bible ebisi biso bénissez ceux qui vous injurent ou vous traquez bino car c'est là la bénédiction de l'Éternel vous héritera mais maman ça jugement yemoko oh bato so este bato mikuse
yo azofinga même mwana mobali yango babotaki na nzela ya viol na viol est-ce que ya zalaki est-ce que babotaki na nzela viol Jules Mototo eloko elekaka na mwasi mabe omwali ya nyei ke mwasi moto alingi ete akotakata fumangani na ye amonaka kwa le viol yango wana ti ozomona eloko mwasi ya boya yango wana Jules akota na fumangani na ye tobengi nyomi oh lala peko ozomona mais viol wana bakotie na minduki viol wana bakokanga na makasi na biloko ndenge wana soki ozofinga bandeko na so este wana mama na ngai ezali pasi mingi azana molimo nini kati na ye mini mapelenge ndu ya poloso mini mapelenge ndu mini ya moweya ezali mabe tozoko asenga excuse parce que eloko oyo ezala bamama poto ezala mboka mobimba ezala baautorité tokabula tozala batribal te ça c'est la tribalisme baeste oyo tozobundela yango mwasi équatorien nazobundela este lokola un compatriote bandeko na ngai ntango baviole mama moko lokola baviole bamama na biso nyonso babomi motu moko lokola babomi bamama nyonso kofinga baninga baza na bapota na motema ndenge wana vraiment tokondane yango na kati na mokanda oyo tolobi na 1 Pierre chapitre 3 verset 9 ezali malamu te atika ce n'est pas bon. Comme tatouage pe na bazoto na eza tempo totinda sala biloko wana bon nalobaki motu to na tatouage non azana asali dessin ya ebaka te pa azana ngo munene omoni te ebaka ta azana ngo na oyo babeta asangi fumangani wana artiste na bino na Canada comme nani Michel Bakena bakena te mosusu wana ebosani batonga baluba batona bakembese bango baluba balinga bakembese bandakala ya Michel Bakenda papa yoza mosali ya Nzambe Michel Bakenda na mituni est-ce que jali makita kota kitene mo boza ko réclamer balingi ba faire taire parce que à un certain moment selon les informations moko que non alinga ki na ye ma maison ça makolo ya Nzambe parce que mona ki lo ingeza na tinate mais lelo wana empoisonné selon les informations que non Moïse bakangaki ba musicien Moïse Mbiye ye pasala ki na kati bakene na bake ye kozonga comme ko sola pe makila pour ceux qui empoisonnement. Non, il faut dire la vérité mais c'est mais vérité nde yango basala la vérité. Omoni Gilles il faut la vérité. Omoni na landi bakenda. Na ba réseaux sociaux. Mais ya le balinga bongo makala ngo bongo maide. Banze mazo mbela Nzambe ni. Pona omoni Galate 6 c'est le but c'est que l'homme aura semé le moissonnera. On a blague avec Dieu. Et